yango omoni misala ya ngomba mingi ezali kotambola malamu vraiment te parce que nous sommes infiltrés. Infiltration wana ndenge tolobaki euti na sommet ya lingomba ti ekiti epai na biso babanga nzambe bambuta ebele bazali kosala mosala soki olandi bango na lolenge ya bonzambe otali bango na liso ya molimo otali bango na oyoki bango na matoi ya molimo okomprendre ke mingi bazali na bango basali ya tata semoki mbangu te e mingi bainfiltraki lingomba mpona kocola mpe koridikilize ou bien kodevalorize eve ya tata Simo Kimbangu. Yango ezalaki baexemple oyo topesaki kolelekaki na baémission oyo na émission oyo tosalaki baexemple ezalaki tellement ebele oyo soki tolobi tobanda komultiplier baémission sur nous sommes infiltrés bokomona yango ke oui effectivement nous sommes infiltrés ndenge tozoloba boye na barecherche na biso ezali na banganga nzambe mingi na différentes provinces na différents pays consciemment bayebi ki badépendaka na nkamba te e makambo na bango nyonso esukaka epai ya baindividu e baindividu wana nde bazali connecté na niveau ya nkamba mpona korégler baproblème na bango, c'est-à-dire barapport vraiment exact ndenge esalemaka bato ebele batransmetaka barapport na bango directement na lingomba te ou bien epai ya tata Simo Kimbangu kiangani mais elekaka epai ya baindividu. Pourquoi? Parce que nous sommes infiltrés. Mingi pe bafandela badossier balettre ya basignature ya papa asigné ekomeli bango bafandisi yango batali babi noko tokosalela yango te. Papa asigné dossier ekomeli bango lettre pe ekomeli bango batali balobi te oyo tokosalela yango te. Pourquoi? Parce que nous sommes infiltrés. Tous ça va preuve ebele oyo soki tolobi tobanda koloba bokomona vraiment bino moko ete analyste spirituel azali na raison. Nous sommes infiltrés. Mais les autres, tu n'as qu'à tout le bélaïlo au moment où il y a par rapport à défilé ou bien ma vie. N'est tout le bas qui l'a fait passer tout au bon moment, tout ça là, émission, il y a défilé ou bien ma vie. Normalement, tu constates une série à ma vie dans la carte de l'Ingomba. Mais ceux qui ont une connexion spirituelle à Nzambe, ceux qui posent dans mon livre Nzambe carte na ote, vous voyez battre que ma façon de yo on a défilé Djouké tous autres défilé mais kolandana na ndenge biso toyebeli ba défilé oyo bambuta babandaki ko défilé oyo batata na biso babandaki ko défilé oyo bapapa babandaki ko défilé oyo bakimbangiste babandaki ko défilé mikolo mileka ou bien baane oyo elekaki au monde entier ezali différent na oyo biso toujours défilé lelo mais oyo biso toujours défilé lelo tokotisi na mabina siko mabina wana tozoyeba te soki biso bandimi totelemeli wana e soki otali mpe na biso bandimi na banganga nzambe na bato ya minene bambuta ebele na kati ya lingomba bango mpe bakoti na kati ya systeme wana ya kobina e tolongwe na défilé tokomi sikoyo na mabina sikoyo biso etaki banaliste spirituel toza na posa totuna bino bakestion défilé ezali mabina ou bien mabina ezali autorisé na kati na lingomba soki défilé ezali mabina te il faut tosala la différence wana ya kolakisa ete oyo ezali défilé oyo ezali mabina mais soki défilé ezali mabina mais toyeba ete na kati na lingomba mabina epekisami ndenge nini biso tobaloli défilé ekomi mabina na kati na lingomba parce que toza na baarchive ebele tolingi lisusu makambo ya koloba teke toyaka lere nyonso tosalaka basujet ya bapolémique mais nous sommes là étant que les analystes spirituels toza wana mpona kodénoncer mabe oyo tozali komona ete ekocontribue te mpona vi na biso bana ya tata Simo Kimbangu etaki bakimbangiste selon baprophétie bilaka oyo bapapa bapesaki biso lolenge toza kotambola na lolenge oyo bapapa batikaki ete biso bakimbangiste ifo totambola boye mpo tohérite ou bien po tomérite
bilaka oyo bapapa batikelaki biso eza koconcorde te. Défilé ezali mabina ou bien mabina ezali autorisé na kati na Lingomba. Mingi tokotisi basysteme ya ndenge ebele na kati na Lingomba. Lelo etikali kaka ke tobanda komona yango na kati na Lingomba. Toza kodefile mutu nyonso asimbi telefone na ye aza kobeta systeme ya défilé ya selfie. Tokoki koloba yango ndenge wana non. C'est-à-dire biso toza wana bakengeli ya Lingomba tozali kotala makambo na miso ya molimo tozali mpe koyokela makambo na matoi ya molimo oyo tomoni ete ezali koconcorde te na maye bapapa balobaki na maye papa Simoki Mbangu Kiangani azali koloba ntango nyonso na maye bapapa bazali koinspire biso na kati na bazembo oyo toyembaka na kati na Lingomba tozali obligé quel que soit niveau ya blocage et tozali obligé toya ko symbole to dénoncer pour être biso baye tozali kokotisa mabina na kati na Lingomba tolongola yango toyeba ete défilé ezali mabina te et tant ozali ko défilé en âme et conscience et tant la lolenge ozali ko défilé soki omoni ete ozali kokoka te nzoto ezali kokende kaka na mabina mama pe tata mifandisa kodefile te pamba te ntango yo ozali kodefile ozali kobina opesi mbala moko satan na nzela ya koutilize nzoto na yo po ete ofingisa Lingomba po ete ofingisa bapapa po ete ofingisa musala oyo tata Simoki Mbangu ayaki kosala na kati na mokili défilé. Nous sommes infiltrés dans la carte de Lingomba ndenge tolobaki total à tout autour ya misala na biso total à tout autour ya bizaleli na biso total à nyonso oyo biso bana ya tata Simoki Mbangu tozali kosala na kati na Lingomba to comprendre que tozali infiltré et yo na ngai oyo toyebi ete tozali infiltré te tobatela kodima na biso yo na ngai oyo toyebi ete posa na biso ezali to na tata Simoki Mbangu na ndenge ya solo po ete mokolo na suka kokoka kobikisama tolendisama na mabondeli po ete tokwesama te pamba te na kati na Lingomba tozali infiltré bambuta ya bandoki bazali bandimi mpe ya bandoki bazali bambuta ya bainfiltré bazali bandimi mpe ya bainfiltré bazali bato ya lolenge nyonso bazali na kati na Lingomba yo na ngai tobatela kondima na biso tobongisa bizaleli na biso totambola ndenge bapapa bazali kosenga biso totambola ndenge papa Simoki Mbangu Kiangani azali koteya biso po ete tokwesama te na infiltration oyo tozali nango na kati na Lingomba nde tolobaki tokobanda kosala chaque dimanche tozala na ne fût que message ya moke na cadre ya émission les analyses spirituelles et puis bolandaka yango toujours na chaîne ya YouTube Africa 21 TV nde esika nini oyo tobandaka totiaka ntango nyonso bamessage na biso mpona kolengisa kondima na bino kuna totiaka banzembo oyo kolengisa kondima na bino bamessage ya bapapa makambo ebele oyo ezali kozongisa biso la connexion spirituelle na tata Nzambe Africa 21 TV na YouTube et puis Facebook le Kimbangisme en marche les alliés esika nini topubliaka oyo nyonso biso tokomiselaka bino oyo nyonso Nzambe apesaka epai na biso totiaka yango na baetandoike oyo toye mbote na bandeko nyonso bakolandaka biso mpe mbote na baye nyonso bazali kopesa biso baconseil e mbote na tata Simoki Mbangu Kiangani oyo azali base ya spiritualité na biso oyo bato misusu bakobengaka ye bosor nde tokotaya na bino très prochainement merci.